Bonjour, bonsoir, Balandignon, c'est Yabalor Sibene TV, Balandignon, c'est Yabalor Sibene TV, et Zanga Yabino, Bénédicte Moussouan, la maman du monde, autrement dit Soudambi, la matrice 00, appelez-moi actrice à film, émergence, ma morgue, souci, na souciate. Balobi na ye, so na ye, donc, c'est qu'il kamba loba, et zali, donc, na lo bata le roi sénateur, tout solara, moi vite fait, donc, sénateur na ziongo, hein. Ebeleba kufile loyo ngaina leki bangona ninye Ebeleba zobela lelo ngaina leki bangona ninye Tikana yembela seyo Tikana tombola kombona yo Tikana kumisa seyo Tikana neto la kombo na yo ye Shilo yo merite nzembo yo Shile yo merite nzembo yo Ozala kalisusu babonete Okoma na bino ba fami nanga ye Ozala kalisusu babonete Bokoma na bino ba famille na ngai bozala lisu ba bonete bokoma na bino ba famille na ngai Bénédicte Moussouan la maman du monde autrement dit Soudambila. Donc tout le monde ba bonné alors c'est bien TV bozala lisu ba bonete bokoma vraiment famille donc na linga bino mingi na linga bino ya trop temps na ya pendant solo na bino na santara l'aise makasi na santara sentiment vraiment na santara joie parce que donc sans bino mobulu bino nembosa la peau to kendeka toujours les bosso pour le bipé alors c'est bien activé tant ma pe ba combo ndenge ba chaîne yo tant ma pourquoi pas donc ya nzambe dans la limite ils ont la limite za peine jour donc ils ala kana ngonga nkungunge obeta bato ba yiba alors c'est bien activité bato pe ba linga alors c'est bien activité bato pe ba linga ko s'abonner donc mukolongonga na biso ba alors c'est bien activé obeta bato wana mona ka ba koma ba fana donc bo s'abonner na balor si bien TV bo s'abonner kala mingite maramba bien ezo ya kala troté donc ba 20 jours ezebeli maramba toko ezo ya na balor si bien TV donc mais lelo ngana yo sola na yo loba maramba wana te lelo na yo loba maramba saratola lelo na yo ko loba maramba to yo so maramba saratola ba tutu ba yebi ba musupi ba yebi ete donc obligé mon dieu ça y ba ka mon tuti pour staro ba tutu ba yebi na monde ya ka Jésus Christ Seigneur et Sauveur staro donc wana ko to loba te ko na moto yebi fali to même na ngaite eza te ke mutana za orgueil non za orgueil te eza ke ayebi ete mais fala za star mais star ale ki ba star nyo c'est ka Jésus Christ Seigneur et Sauveur au biso na balor si bien TV tous avana konzima donc tu ebi un jour nzambe wana okosala balor si bien TV pe etanga makombo parmi ba chaîne nyonso ndenge etanga ma makombo donc moi je crois dans les noms puissants de Jésus et izabongo biso to yolo ba komba Jésus na mascarade non pour to na mascara mais ero dato pela sa mombondo to ebi ke ngonga ezali donc tout à la montre donc ya lobaka la kakati a pisa rapé jour ti donc ya yé sur ces à la limite ti et on biso to za konzima na alors c'est bien TV donc nzamba ko sala la biso grâce a aussi la biso ngolu donc kandenga la msa biso na pima yo filé kandenga sala la biso makambo malamu a aussi la biso pe toujours ngolu donc na alors c'est bien TV to tanga ma bakombo parmi ba chaîne nyonso ndetanga ma bakombo donc mbote lisusu na balandinyo se balor si bien TV ya balor si bien TV ndemaka balor si bien TV boza décider ngamo na mibenga actrice film pambati parce que mamboise belé hein mamboise belé na ifsa bino boye ba mara mususu bo découvrir ba vérité mususu kana balor si bien TV mara mususu et comme alango o mara mususu comme la biso hein tant wana pasi ndo yo ka choc no makasi mais tant nzamba pambolio malgré autant au raisonnement on ma be mais o yo ka passe ma casse no yo ka ti yangwana histoire na ko beta to ko beta kana balor si bien TV ils avons presque et aux ala mingi ba réalité yanga mo ko Bénédicte Moussouan la maman du monde ngamo ko donc ils ala pena réalité mingi yanga moko
eza mingi réalité nanga moko réalité nanga moko vraiment nga moko na vraiment témoigner baba nini nga mona ko témoigner vivant quoi nga ye na ko témoigner so pe nga mona jouer nga mo pe na jouer ba rôle nanga mais toza précédé malembe nzambe a conduire biso nzambe asunga biso ndenge tuko tambola malembe yende mobateli akukisa ba projet na biso mais lelo na yebina to sona no mamba saratola balanza balor c'est bien actif na bando pesa nono bambote te na boaki mabanga te donc na bosante ba mikolo balor c'est bien actif et pela sambo ndabo to na ngani babi base garde nord base garde nord oye baye base garde nord ya Paris alobi bazo soutenir balor c'est bien actif et c'est ngote bayi bazo soutenir balor Sibene TV sénateur nanga babi omoni makambo zwango na maboko yo nini kaka babi omoni makambo zwango na maboko bato lokola ba sénateur na base garde non bato lokola ba maître Jagger papa numéro na kata base garde nord donc ba maître belé na pesi no bambote ba kombo donc bo ta liste mabanga ba kombo bino boyebi bo sola po ba sola bino na balor Sibene TV donc maître Jagger sa sola tongo donc sénateur wuduye ya signé na mikanda po biso ato sinisa mikanda biso to boire ba to sinisa so contre si donc laisse tomber au longo non dans les bancs dans les ni mabe na pays biso eza bongo donc bato loka ba Aristote demi na kati États-Unis mon pote respect belé bato ba soutenir balor Sibene TV boto ça la ba film tout ça ba série tout frapper na nyonso oye koye yete ki ama so pe 5 bagaki yango donc to za na trois projets mbala moko donc so to senga to frapper gaki so les to frapper série to frapper film donc il y a pas de choix to frapper on auto frapper te mais tout donc c'est un peu ça mais les autres le bilan on a tel l'autre yende ko se basé na mamba saratola au moins te ba ninga nyoso ba chroniqueuse nyoso malgré bazara na mo bato ba bazala bongo parfaite donc mais au moins te yo zara isolé yo moko mais na vie mutu rose to boyite ba bakoma ko boya na bongo ba problème moi que c'est réservé donc mais il y a yonde ezake non oza yongo po o miyebi maram no mo privé na pour le maram tinga na finga batuti ngana finga bat ngana pas comme les autres na lubango na finga batuti ngasona na posa na full la maobi na sa ni ba DJ Chief Mada ba star en ligne bazali baga ki kongo ba star en ligne baza Instagram na full la masona bina full la masona ba ndenge ni na full la na clashete non clash était bino boso ne bolingi bo gagner ba chaîne na bino bolia ba mbonga ba via masumu fo bo finga bo sa non ngate nga balor Sibene TV ke liboso na ba série na nga na ba gaki na nga na makamnyoso oyo salama d'ailleurs ngate nga na yaka toujours pour nos ongsa bino na nzela toujours nga na makila ba star ba star en ligne ba yebi ba star o ba sola na nga privé ba yebi na makila ba star to mettre ba voice ba nzemu se da bimi ba bolo ba mais o seli biso vidéo te bonde na makila ba star depuis ko bota mana star na makila na mais na roye o sala ngoti na bibima na ndenge mona ndo clash na non ya na sens te na pesi no exemple merveille ka merveille Amadou danser da Fabregas boyi maramni ekomi la été mais babi il faut que vous allez monter mon kita merveille on est maramni est baiser ça min internet non vivre mon à l'aise OK ba sport mais azana ba problème mais enfin non kimia et les kimia et que dans les bons oyebate isa ki aza yu matin aye bien lo ka ba biso atimiso bazana biso mono ka yuma ata moto no lia ata moto no salibo mais oyebi o ezaka ta motema nde ba chambre belé
mutema ya sandu ndese nga benta loba ma bolamu nanga na otiko sala bolamu te pona yo mutu mo wesala nga mabe oyo yinisanga baninga non na oyina baninga te yo to senga mabe laisse tomber nzamba lola na banoloba ka nzamba lola yebi ndenga ojijo yo moko yebi mkokuta na lekamo na sala mabe mo za trop tard emso koka po mona nga to senga nga pardon yona ata mama na bijou bios alobaka yuma na coin na ye ya kepe yankepe na coin na leti biso ba yuma bo ya problème te yumo no omimi ke oza yanke nga na salibu ata moto na ta petu ata bo mais oyebi te motema sanduku oyebi kati ya motema te yango na totika kosala na bato mabe totika koliaka bato bambongo olingi na omuntu to olia no mbongo obikana lia mbongo na ye olingi na omuntu wana to obia sala non to lingana na bolingwa solo to lingana na atana ki camarade to lingana na bolingwa solo so olingi no ki camarade na mutu na zarabo olingi na oyete laisse tomber tikiye il faut continuer so olingi mutu atena na relation amoureuse moni mutu na za bien te pona waza ba qualité note otiki laisse tomber so po lingi camarade on a te camarade na pourtant même pas implice na vie otiki aussi amoureux zarana donc otiki o vie mo otiki eloko eleki tika na vie ezati tozo ba problème pour tenir comme tika te to donc continuer to mi mona ka loka ndeti biso nde o vivre na mutu ozo vivre na mutu muteme olingano eto se plano na ete bolingo ya pona kitoko te ko vivre na bato eza pona kitoko te bolingo eza mutema mutu so ali yon wera yemba soki totale bele na mabala bazanga babote oyo batonda bote batula mibali baleka bango wera félicitations papa le roi de la forêt donc félicitations vraiment na profiter pe na pesi félicitations na Gladys donc Gladys Ngiama atangi classe na asisi donc marambezo qui est bien azo sala pe vinae donc ba félicitations na quoi na pesa ko da félicitations na privé mais na pesa on na valeur cybernétique vitala kaka mama malamu nde yango photo félicitara to osala ba base mama malamu yango we atangisi bana bazozwa ba okole bango bana bazotanga makamba bien ba classe bien mama malamu ko sala ata ba analyse rien biso ba congolais to wakala analyse moso comme mama boye ya vie privée fali banda to banda na ngoti lobo banda na ngo bino bato boleli mbongo ya beza fali na lot lana niki boni ko tika vie ya fali kimia te makama malamu yango ya kosala penya la tina si papa bana ko motala bana makama malamu mais non penya la ke otala ba na goma bokomi ko luka lango bo ba rubrique bo luka bo ko loba biso ba kino na ba kinoise on a des choses de narrative to lingaka nini au juste to milingi nini to milingi te na moni message na oncle na ngai na kati ya lufu babi fo ko luka na vi fo ko luka donc oncle na nga moko Christian Pambani mon oncle mo ozawa oncle na nga conseiller nga tout le temps donc ozawa na kati mon team donc na bambo te belé na Christian Pambani batnyo sa lufu bambo te belé Bénédicte mo somala ma demande za partout donc bambo te belé base garde nord toujours babi binonde makambo binonde base garde nord makambo binonde bosimbi balor si bien TV na maboko babi moni marambuzongo na maboko na bosanité ba mes condoléances na DJ Manir sa père de moi na ye donc mes condoléances na batutu donc mes condoléances na bino batutu famille soit DJ Manir si batutu bolonga DJ Manir sa père de bébé na ye à moi si à 3 ans et demi donc mes condoléances na DJ Manir si je suis en cœur avec vous donc on est ensemble dans yo yebika Sarah Tola yo ozwa ki bezaniki o to soutenir femme ozwi bezaniki olati sengo na nzoto yonde Sarah yonde ozaki na succès niki yonde okoti prison batinga poison ba poisonner ngai boye lobi oyo sokuko loba Sarah Tola moto batila poison penanga na nzimanga Bénédicte ezaka vidéo bota la vidéo ndenga zalaka vidéo la kala bota la vidéo la siku bo sentir que malade moto azapena na malade na nzoto bien so boko sa ba poison eza lokuta boyoki potiko kosaka na poison batelinga poison lobi ko loba bino so na ba angélique bino so ba lokuta
olobi le boko koloba poisoninga boye ekota kite rataki boye na boye boye na olobi nyonso koki oloba na internet saratola ofingi nana kecho banda na lisa palinza kasuka tina na suki ya motu ofingi nana na façon nyonso lelo zongeli fali na bango pe ba mission bo yamba bino ambasi excuse nga pena non nga ba carré ya kokota na ba débat na linga ngo te po so na kota na ba débat na kokota muto kanga ati o internet soda za la ati mena za ba raison parce que na ba parents na balandanga na ko déborder te ils ont une éducation ba pesanga te ils éducation ba pesanga te ba alors c'est bien natif et bando déborder te pe kende liboso non tout ça comme ça vous fait et kende ka liboso dans le nom de Jésus. Bato ba démarrer nana ba fingi nana banda na lisa palinza kasuka tina na suki ya motu lelo bozongeli su nani yesaratol poison ba ko tikela na poison ba pesa ba poison ba boma yo mtona ba bomengo nyonso poison esili lelo balukeli su nikimenga balukeli Nikimenga, conseil na peso na komina ko Instagram no. Mama, luka o sisa magambo na ndenga kimia. Internet ezolo solution monte. Tande koti na bana, tala bana. Bana foba luka venir na bango batanga ba classe ba sisa e bandi. O kasi bana poto ba ndenga ba finga yo, nde ba bandi o finga kina, ngati ba kina ba supportant. Ba supportant moja? Siko, bobe sa bana do bana papa kuma yo sa ba droit de réponse na ba Instagram, bando poster, bando sa na ba YouTube. C'est pas la peine, wana papa na bango. C'est pas la peine, boluka bobongisa makamna dans les bons. Et loko leki tike za teniki. Bobongisa mam. Nga so mobala nyoko nga mbala selinga mabe nga biniti ngo sombala lobango. Nga inde na abo. So mbalo selinga mabe nga na salaki na salo mabe ti ostenga mabe. Oh, mais nzamba zali. Moni biwa kolakela o ezuaka. Mutu so salo mabe pe na oyo sale mabe ta salo mabe ezuaka. Ezuaka bandaka kolela. Biso ba benedicto biso to lala ate nga 0 heure bino bo lali bo ronfler nga no prier. Non prier na nzambe na nga cité de refuge. Nzamba papa Caleb nazo prier tozo prier banda 0 heure ti 1 heure tozo belela nzambe nzamba cité de refuge nzamba makoki mazanga ndelo tozo prier nzambe selanga pona balok sibene ti nzambe sala pona bana nga pona libota nanga nzambe tala mutu bwa salinga mabe nzambe yo kasi nzambe wana otika ye ya bokosaka nzambe oyo nzamba zali nzamba salaka. Moi je crois dans le nom de Jésus. Nzamba salaka. Nzamba salaka. Nzamba salaka ya safi. Lokolo loboko safi ya bene nzamba salaka. Yo zanoka po sala bana basa batu mabe, yo zanoka po sala mbala batu mabe. Nzamba salaka jugement nzambe zali. Obanjo loba kaka, ozo prier ozo loba, nyonso place nyonso. Ya ezuaka. Ezuaka malédiction sans cause des amis les sans na cause ezuaka ba kosa binoti. Muki sama liloba, ma bakate muki sama liloba. Boye barango na mutu, muki sama liloba nyonso to lobaka. Mutu sa salo mabe moko yo lebi na mutu na makolo te. Mutu zo nyuru yo karabo yo zo lingi azo nyuru. Ezuaka malédiction sans ezuaka malédiction cause ezuaka. Bandaka koloba, bandaka kolaki, bandaka kotalisa nzambe ezuaka. Siko mamba papa bana oyo ko poser na media bana olobaki bana to moni pe bana te bona boyo nga sona na be preuve yonga o benga ngoloba so nazana yo na be preuve nga so nga likam na bimisa be preuve siko yesa ngoloba ni batu sona bimana na mwana na te preuve za obimana nga siko ona loba nga likam te preuve zo loba nga likam siko yesa so ndamisa preuve so mtokolo yo za bo divorce na falite o boza na bana na yo za ki soit disant na zemi so ke lonzo mais la ça be preuve likambo sila nina ngosila kate filma Yesu kote sila to ke tele mana balabala to ta filma Yesu tala batu mais lelo esila mambone za la lisulte ba tende ba tonda pota ba filma Yesu za la lisulte nina ngosila kate beza banda bo banda na internet banda bo banda bo ngindeni donc ndo to bo to fanda suki mate kama niki na fali to za suki miate fali pesa lobi kata bango di baba zoba kata bango sa fali mo baba zoba kata bango
fallait mon pas dans le kataban mais beaucoup katate ma bon style ba analyse belle ko ça les alliés ba analyse belle ko ça les alliés a bien belé hein moni ngata na yoka alikambo ngata na moni alikambo na ya mbala moko te pona oloba na fa na non na réfléchir oh mota na mona mamba mutakalize ya kabuya nazana ngona ba téléphone nazalaki na ngona zuna efasi na fa na c'est quoi il y a quoi na osala analyse ya kabuya parce que eza déjà muto sa sambwa abanga ko sambwa ti leti biso ba benti muso ba to fingama na façon so to cholama to donc ba seka no banga su muta ko seka ngate no banga su muta ko chola ngate parce que desina fingama na cholama na façon nyonso en quoi no banga sus akwa no banga suni mutu nini nga no banga o seka nga o chola no banga suni no banga sute so da ba bemba nyoka to sila somo te jamais to sila somo chifumata star en ligne DJ chifumata star en ligne na Maroc biso to banga su elo te posi to finga ma to cholama to mo talisa ga nzambe makamna biso nyonso po yende le sel moto ayeba ka mutema moto izaka Jésus Christ Seigneur Sauveur po ata muta fingo ata muta kangyo na likamba ta yo se plein na façon nyonso so ezaka a mona oza lokuto mo nzamba lola ayebi mutema na biso ayebi ke mwana na salaki mote donc ya kwa ngana ko ya ko se justifier pa moto moko te ka boebo non ngako so zeli ngo mutu mo bozela ngana oloba so nini so ni eba ko siponga na pense mamba bana ngati na oloba aka boebo non biso ta ba yuma tiki no ba yanke bo vivre bo sa mambo mo bo sa OK donc les camions c'est en attendant Sarah obeti ma b obeti faux parce que ngana ko ya na internet te likamo ko boyana ngana lokuta oyo fingi na ketchup na ba na so fingo sisi o la si ba diamba na ya mela mamno so sali après le lokomio ni keba et nota bolimbi sanga pena donc bo sala buzo ban internet bo sala heureusement ka internet on peut et so za pena bo sala ba analyse ba to sala avant ekota na YouTube vo plibiango batali no ba erreur mais ba vidéo belé ko tarati bona ba erreur belé bona ba erreur bino watamayeli bona ba erreur belé na ba vidéo na bo sala boaka ba vidéo mo makaya ko finga ya aloba ki asala ki bozo dike masité bozo dike masité bozo ba papa balanda ba mama donc bino mama mona itana na bino te bozo dike masité balokuta kana balokuta saratol ngana regretter na comportement makasi na regretter makasi vraiment en plus oza moi ça libala ngale lelo so na komona libala na mobile na so alingi na sala ta ba vidéo ata moi ba ya ba vite fait na sala rata soki ndenge nini soki moi ba analyse muki na sala soki mobile na boy lelo so na bali mobile na habité au sala ngo suite non sala te après c'est pas de muso au sala ba vidéo mi bala no baza mi panzi wana ozolo ba n'importe quoi mobile pas autorisé non ata ba bi pona ozambonga YouTube non il faut que ozambonga faut que lo baka mabete faut que le baga n'importe quoi faut que bambaka ba titre ma bebo bambaka te ka faut ba tala non na biso ba congolais so mta titre mala boko tala te so ngam mta ba titre ma be mbangu bokenda ndeko tala ka place wana en congolais to ndenge nini biso to ndenge nini to ndenge to ko se soutenir te to ndenge nini to ko se soutenir te to linka buzoba to linka mabe ko yina baninga ko tonga baninga pour rien okoyaka pa moto e baka vine après le boke tonga e congolais to lingani te to soutenir ata ba star na biso to lobela ta mama chako ba lobi mokonza mboke koma na matoi na ye ayo kataluka solution ya ba star na biso bota social mboka na biso ndenge ezokende bien te mboka na biso za pena tengu mambuza malonga te ba classe bana ngo balobaki ya ofele eza nango soso malonga te ba classe ngo bana bazotanga te ba grève eza kuna kisasa anytime ba grève nyonso donc to lobela ta ba makambo eza important na kisasa to lobela katango rien tozaka pona ko clash pona ko finga pona ba base pour toza ba vie so na bimbongo wana to bozwaka wana bosala na ngoni vanité de vanité nyoto to sana sina mo eza vanité de vanité bande ko na ngai ata boyoka na bino ngata oye ote biso na ina ngote na ma pasteur ti mais to luka to changer
ezate soko yo lo ba na internet po yaka o clash o finga o lo ba na mabe non eza bongo te loba likambo beta histoire eza bien loba likambo babonelo bakoko yoka loba likambo ko intéresser mutu esali pe bien et bakisi pe implice beta ba histoire eza belé okoko beta ko sa ba analyse eza belé amamba bien ezo sala mais eza belé botika ba makambo eza ba futilité eza ba sensité ya koloba makambo ya buzobe eza na tina moko te eka po bozwaka ba vie kaka po ba mona bino nde mutu bebo loba non bat bebo loba ba eza belé na sina mo preuve ne bomoni ma diable ta ma diable bat bayembaka batala ba artiste baze belé mais tellement ba producteur bazalaka te bato produit bon bazalaka te bomoni mo boye baté tala ba fille bazoyemba na ma diable bato bayebi koyemba bazali bozomona bino moko baleki même bato bazozwa bango na concours baosala mais tellement ba producteur bazalaka te mo boye batala bato ezate nzamba pambola vraiment bato moto azaki likanisa kosala ma diable wana mpona koki kozwa ba artiste tala donc abimisa bango nzamba pambola bango vraiment bakende liboso mosala bon bazosala ekende pena liboso vraiment ekosala bien et comme iso même bato bana bapoto na poso yemba osali video na yo otindi ceux qui acceptango donc boluki ndeni bokosala bon mpe bayaka bapoto bokutani place monde bokutana bosande bosala mpona nyonso mpona kokomisa nzambe vraiment nzambe apambola bino balandanga balor Sibena TV bozalaka lisusu babone te bokoma vraiment famille na ngai bozalaka lisusu babone te bokoma na bino bafamille na ngai boda lisusu babone te papa dadi lotangi boda so babone te boda famille donc so bomoni nga beti no mabaku bolimbisanga lena ekolo baka mambasara tola bazo ko éduquer masiti bazo sepelisa biso te vraiment bosama na ba prestige na bango bosama mpo bazwa mbongo na bango po itwe futa bango bien bosama na bolenge bon balengi mais c'est un peu ça eza bien te eza bien te ya kosala makambo oyo ezosepelisa bato misusu te donc baluka batika makambo ba vie privée ya bato ya bafali wana batika kolia bambongo inutile batika ekosala bien vraiment il faut toloba atondika mabe ezali batika tobetisi ete Sara tola luka ozongela vie na yo na internet ba histoire na obetaka tika makambo afali tika kolia mbongo na ekosala eloko te mbongo ya nango na suka te vanité de vanité nyonso etikalanga nango ta mama shako ba super azaki na ngoma ndeko dino mama shako na tali baye fanze na nzoto mwasi kitoko nyonso etikale ta bat bakufa ete arata biso to sala ba mabe inutile ko yina na kotonga baninga ko sala makambo ko la kaka ndeti nganga donc nzambe kaka yindi star o mutu nyonso ta mwana tango abota mata mokola mama na wayebise komba nzambe sambela polia mwana o sambela po mona eloko mobweza donc puissant na makambo tu si mwana sambelanga même si ozobela mwana za mokisa mwana sambela mwana zo sambela mwana zo croire na moto azomona te mwana zo sambela star azaka moko Jésus Christ Seigneur et Sauveur nzambe na lola yende star atinda mwana ne Yesu akufa pona masumu na ngana yo bandeko nanga to changer ba chroniqueuse to changer to bani to zero le ba liboso télé to changer vraiment donc on est ko le baka yango na profiter mbango na pesi mbote na mama nanga bijou biosi na pesi mbote na les amis de Balor Sibena TV ya WhatsApp bino so bambote ba gros bisous na bino mbote na ngana Natasha Boto la chroniqueuse ya Balor Sibena TV na Kinshasa bambote belé na yo donc na pesi mbote belé lisusu na papa nanga Mboyi papa Mboyi dadi papa ya bana na pesi mbote na bana nanga nyonso donc mama linga bino mama t'aime beaucoup na pesi mbote na Chanceline Poutou mère chef na pesi na kata Irlande na pesi mbote na ba camarade nanga nyonso balinga ngai donc na bo balinga ngate na pesi bino bambote belé base garde non toujours donc ba mbote belé sénateur ba bi moni makambo zonga maboko kala mingi te makambo ezobanda donc quelques jours makambo ezobanda Balor Sibena TV kayi déjà ya ofunga mabo pesa ba kombo podo pesa makambo so ki libanga te sala zuwa te donc mbote nanga na Brunel ba mbote belé na kata corps qui donc Brunel na corps qui na Irlande ba mbote belé Brunel ba mbote no ebele na pesi mbote na bosanité
donc ba on a bossé donc bolimbi sanga boyebika mutu na mutu donc makambeleke belé yo yebi donc il faut marater na papier pour tout le monde tanga makambo wana c'est la kala donc il faut boire raba oyo na mutu donc c'est un peu ça quoi bambote belé na batu nyonso on ba linga bendi tout monde somba ba linga ngate na linga bino na personne bambote belé donc manager lem Simon Kenzi le manager alors c'est bien été petit nanga zala calme makambo zo bande bien ko banga te mpia kiza bandité kambo nyonso zala na temps nango donc ya nzambe za toujours bongo moro epesi moro donc ezaka bongo singa nzambe asala ngolo makambo ko kisamba projet ko kisama manager lems na pesi mbote na petit na ngai président cédé la loi moto malamu ya senza président cédé la loi mbote na ebele ya na bino Bénédicte Mosomba linga bino makasi alinga bino vraiment makasi mbote na ya na ngamulumba mbote na bandeko na ngatu Ornella Mosomba la queen bambote ebele na Nathalie Birda bambote ebele na famille nyonso na linga bino mingi famille mama nanga famille papa nanga batutu na linga bino mingi donc bote ninga regarder bo s'abonner ba ona ba s'abonner bo aimer vidéo ba ona ba s'abonner c'est la première fois na balor c'est bien TV bo aimer vidéo bo s'abonner na balor c'est bien TV bo za vraiment décider na balor c'est bien TV donc le lot to eki kolobela kaka makambu ya saratola to eki pona kolobela makambu na ye donc bo tenir biso regarder ce qui actualité monsieur eza to rozonga poto lobela même makambu ya makamna biso ya robanda soki série soki gak soki ntozonga pona kolobela kala mingi te bon mona matanga mama chako na balor c'est Bénédicte vous allez décider donc na linga bino mingi on est ensemble ba gros bisous na bino donc to yaki ka lelo pona kolobela mamba saratola to yaki pona kolobela mamba saratola to yaki pona kolobela mamba musuti to yaki pona kolobela ye parce que azo ya bale soute na privé yeyo saratola yeyo to yaki kaka poto lobela saratola yeyo azo ya bale soute na privé bomoni ye teki kolobela ye a meka ko changer saratola meka ko changer et au sala biso bien bye.